Bandeko, likambo epesi pasi pe mawa. En tout cas, communauté congolais, eza vraiment passe na communauté na biso. Na communauté na biso na ebité, pourquoi to sepela kaka na malheur ya muninga? Mes condoléances yabe, to ebi biso nyos to ebi yabe na TikTok, to ebi yabe na ba YouTube, to ebi yabe ti na ba théâtre. Dernièrement yabe outi ko sala théâtre na sila a biso nyos to ebi yabe. Mais chose grave, yabe akufeli mobile na ye, mais faut voir ba live o esalemi. Na bisi bino ba audio a somo ezali, ba audio a somo ezali, na otele bino ba audio a somo boyoka. Ah mais non, pas jusque là. Quel que soit bwana barando, quel que soit barando maman, ata barando, tant muta na problème, il faut koye ba nano, problème ni o muta kweli nango, problème ni o bokoya ofongole la mutu ba caméra, problème ni o bokoya koseye la mutu ba live ya kofinga, vraiment ça fait mal au cœur. Na moment o yabaza nango, ana moment moko eza très difficile. À un moment où c'est vraiment très difficile. Et moi, je suis étonnée. Yo mona bato babenga ki yabe babengi ye muta kufeli mobali. A kufeli mobali mais azu ba appel o babengi ye et puis babengi ya le directement bato babengi tangu kazo lela bango ba osala ye bazo ko record ye. Donc bazo ko enregistrer ye. Boza non te la bino non boyo kanonde bazo ko enregistrer yabe mutazo lela mobali na ye mais bato bazo ko enregistrer po bazwango lokwa matière basela ngo ba vie na YouTube et puis esil te liko nango bazo continuer ko finga ba fongoli ba live po ba accuser yabe ke abomi mobali na ye. Vraiment ça fait mal. Isa passe ba vie auto ya ko laksa na ba réseaux sociaux yango te ba vie auto vivre ka. Mobalo abala ya beso sa kike mwasa onyokola ye mwasa nyokola kalinga abala mwasi ote. Alors peut-être on est qui vit na ya TikTok mais eza passe vraiment. Coucou à vous, coucou à tous les beauté love. Bonjour à tous et bonjour na bino ba mbote et c'est kanyo so bozali si c'est la première fois où vous visitez biso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez kande tolobaka donc so wa mutasika au côté na chaîne na biso, abonnez-vous ko bima boité sans otika moi j'aime ça s'abonner ko bima bongote abonne-toi avant de partir. Vraiment ça fait mal yo mona yabe ana pasi auti ko bungisa mobile na ye et après to mona liko nango bata barando baya ebele ba koma koloba ba n'importe quoi ba koma ko sa ba live moko boye pona ko pesa susu muninga pasi ata bino mo ata bino moko ata bino moko bozoyoka ata bino moko bandeko. Comment boko koloba la muninga bo muninga wazana pasi mutuni o aluka boma mobali na ye ata mobali ngo zaki koko nde bofinga kake yabe mobala koko mutuni olinga boma mobali na ye. Comment ça fait mal et ça passe paso ya bazana na minute ka yenda yebi paso azana na minute kaka yenda yebi paso azana na minute muto a comprendre pasa yabe eza muto akufela mobali. Muto akufela mobali nda comprendre pasa yabe. Muto akufela na mobali te aoyeba pasi ya muninga te. Aoyeba pasi ya muninga te. Eza pasi. Eza pasi kando toloba mobala yabe mukolo mobala yabe mukolo eza la pasi. Eza la pasi bandeko. Ikuta bomi papa nsae. Abona tikali na bomengo. Ikuta bomi papa nsae. Ozomona. Et puis baza l'aise, basali epe ba live, baza na bango l'aise. Que abomi mutwe, abomi bazan bango à l'aise. En tout cas, moi je comprends pas congolais. Ba en auto zala nango na mitema, na ebiti so ezala ya nini. Na ebite
soki ezalaka ya nini barando oyo tozalaka na mitema en tout cas nayebi te soki ezalaka ya nini po biso nyonso tokufa na biso mobali ayabe ye wana kufi na ye atiki mpe mwasi na ye do biso nyonso tokufa na biso ata bosali barando sukasuka na biso mabele mokonzi eya pasi eya vraimen pasi bandeko na minute oyo aza na susi ana pasi na motema pasi oyo aza nango mobali akufi wana bakoram bien sûr bato baolobake ya baza nano aobala na ye wi aobala na ye po aza nano aobala na ye mais choc wana elongwa na motema na ye lelo te elongwa na motema na ye lelo te elo bobosana azalaki mobali na ye bapartageaki bamoment d'ensemble bapartageaki babon moment ensemble bazalaki na batemps fort na batemps faible alors aza quand même mutu oyo aza na pasi na motema aza quand même mutu boza nalukela bino ye moko yabe nde babandaki koenregistre ntango abandaki kolela epesi pasi donc bazo koenregistre yabe ndenge azolela bango bazo koenregistre donc kaka baninga na ye nde babengaki ye na telefone bakonsole ye mais bazo koenregistre pour ke basala balive na bango eza pasi bandeko moninga azolela ya jean na ngai mobali na ngai mokolo bango kuna bazo koenregistre ye pour ke balekisa yango na bemission eza pasi congolais pasi esila biso na mitema mawe esila biso na mitema po ani tokoma ata omona moto akufa ata omona moto aokende na liwa mootika ye kaka kende ata omona moto aodinda na liwa aodinda na libulu me ozo koakompagne pour ke kuta dinda na libulu congolais mawa na motema esila congolais pasi na motema esila pourquoi kala ezalaki so moto akufi ozwi likamba moninga olati na motema mais lelo echangea mpo na nini lelo echangea ekoma ata omoni mutu na pasi okipe kute ata omoni mutu na problème elobeli okuta eloko te eza nini na ocomprendre te eza nini bandeko eza nini yabe na pasi mutu aolela mobali na ye so boyoki bia oexplike bien ke mobali na ye ayebisaki alambele ndunda bana mobali ne babenganaki na hôpital wana mobali na yebisi alambele ndunda yabe azongi akelamba ndunda nde na hiver na bango kuna asali mwa retard po ya ye boyokuta mobali ne deja kufi nde ya babande kolela wana ntango sango epanzani bapiri ye oyo babengaka bapire babiro babase na ye nde babengaki na telefone ale directement batia enregistrement baenregistre ye comme monde yango ekoma nango kaka ya enregistrement donc monde na biso ekoma nango kaka enregistre ata likambo nyonso enregistre na yo yango bandeko fo bokebaka na appel il faut faire attention na baappel ovandaka bomoni appel mo ekoti keba koloba bilobaloba te oyebi te kuna appel wana bazo koenregistre yango to te po monde bebi monde ekomi ata moto wana pasi aolela kuna bazo koenregistre ye moto wana pasi aolela me kuna na nsima ya kolela na ye bazotela ye kamera bazofongolele bakamera yo ana live oyokisanga moto akufi obengi po obengi otia yango en plein air bato bayoka c'est pas gentil c'est pas gentil c'est pas gentil lobi bafongoli bakamera pour ke baya oloba pour que baya kofinga ka moninga kufeli est-ce que vieux ya bando bimisela bien na réseaux sociaux yango vieux afsala na mobile na ye nda lingaki ye mobile na so amona ke yaba nyokola kai alinga boya ye poza kine ya mobile azaki déjà plus âgé que yabe azaki mukolo azaki déjà na âge akoka koboya ye metanga boye te avandi na mwasi na ye c'est sûr alingaki mwasi na ye bazaki na ba temps fort ba bon moment o bande ko partager bango mibale
akoke koboya mwasi na ete ka po Facebook elobaki, ka po TikTok elobaki, ka po bana ya mobali balobaki. Est-ce que bino boyebi te ke mobali soki aza na bana ne ya mikolo deka yo obala mwasi ya mwana mokie makambo ebima kaka. Makambo ebima kaka. Peut-être yabe azaki bien. Emsu bana ya mobali na ende bande kobimisa makambo likolo yabe boyebi te. Tolingaka ko juger batu na komona ka boete l'apparence trompe. Tout juger batu ka boete. Ce qui est passé, ils ont déjà passé, le passé ne revient plus. C'est ça. Et si elle qui a fait le mobile na minute, tout ça batu to support, to sungaye, ba conseil na yo, ba conseil na nga e sungayabe. Et ça te que tu as sous ko pese sous passi na motema tanga okota, lobi tanga okota otala ba blog na TikTok, omona ba blog bosali et pese passi. Et pese passi. Tout ça na vitesse internet te. Tout ça na vitesse internet te, tout ça pena mawa. Tout ça pena mawa. A moi si le quoi yo, a moi si le quoi nga. Azaki na réseaux sociaux kande yo po na réseaux sociaux. Kande yo memili kamba muninga na réseaux sociaux ndeba o mema ya yo. Ndeba o mema ya yo. Lelo toura yabe akufeli mobali to ye to pelisi ba caméra. Bo fingi. Lobe za tour no pe batu ba yo finga yo. Donc c'est pas bien non tie la bino lisusu. Boyoka eza pena passe. Est-ce que bakolo ba bongo? Est-ce que beaucoup ko accuser mutu sans preuve? Mutu ni akolinga bomaka jo na ekabo. Et puis yabe azana zemi. Yabe azana zemi. Toyoki na masolo ke yabe ana zemi. Siko ana passe na motema ana choc. Po mobali na tike na zemi. Lelo bota mwana oyo azana papa te. Bota mwana ozana papa te. Webi paso yabe azana ngo. Pona bazi, mulinga olela. Mulinga olela, bango baza pa enregistrer. Yabe ye wana zolo bakena lambela ki ondunda ngo senga kinga faute na ngate mbula na ye reta na yo kuta okufi ya passe bozo yo kado batie na conférence bobengi mutu o akufeli bo consoler mais botie na conférence ya papa ta ba bete ba cash. Pendant les années. Ok, avant quoi, Nini? Ah, papa, la mingi, la mona, coupi pour la souci, pour la macama, bande kwa tabino moko. Bolandi no place o. Que o papa nsafalo o traumatisé no Benita pendant beaucoup des années au Keponani. Pourquoi Congolais to kozana? Donc Congolais lingaka passe, yongo passe na biso mo ba Congolais e utaka na bandeko na biso moko. Donc passe na biso e utaka na biso moko. Muta o sepela na eba nyoko la muninga na ye. De temps ba nyoko la muninga na ye kuna place za aomona bien mafute matin na nzoto. Pourquoi ba nyoko la mutu na nga ba nyoko la ye kuna nyoko ma. Ya malamu te. Ya malamu te. Na yebisi bino ke papa na abande ko nyoko la mwasi na ye. Na yebisi bino ke Benita abande ko nyoko la mobali na ye. Est-ce que oye bando le kana kata ndako na bango bino boyebi? Peut-être pour le loba na papa na babande ko ya na réseaux sociaux ernion so ko ya ko loba ka Benita sali boye Benita a fait ceci a fait cela. Oui, c'est normal. C'est normal. Atangande na mukolo be papa biso akia bali mwasi mo be oaza mo amukie. Cette otone age moko. Non menacer kaka. Non menacer kaka. Aliko no bande ko bimise mabe. Or moi ça batu peut-être azana e mabete. Ba bimise mabe kaka po abalaki papa ya mukolo wana. Pourquoi Congolais to ana keto mulimo azuwa pona nini? Pourquoi mulimo azuwa makasi bwe? Wana za mulimo azuwa, wana za mulimo pende ya zuwa. Na place to ya to soutenir yabe, ya bazana momamo ya pasi.
to soutenir yo to komi ko seka ye ko finga ye oh papa na ndako wana banda wavanda ya mukie wana nde bomengo mata ndako ya mukie eza place wa banda ye kovanda eza place wa banda ye kovanda ndako ya mukie so banda ye kofutela te eza ndako na ye moko asombaki banda ye kovanda place wana bomengo aza na bomengo te etalaka ye moko etala même pas biso bomengo mpe mutu atambola na bomengo na mutu te donc atazaki na bomengo akoko atambola mpe na mutu te kazo bomengo aketambola nango atia na mutu bomengo na ngai yango no tambola nango rien batambola nango na mutu te babomba yango kaka soki azalaki nango ezaka eloko banda mpe kobomba ye mo ayebi ndenge nini asalaki basala vi na bango bango mona mwasi na ye bayebi ndenge nini baplanifiaki ndenge nini babongisi makambo na bango ndenge nini babia na bango bakabola etalaka bango totika oyo apesa moninga pasi moninga oyo akufeli otalake baokunda mobali na ye aza na bomoi te me bino bofungola bakamera pour ke bopese pasi bofungola bakamera mpo boya kokolendisa ye te bofungola bakamera mpo boya kofinga yabe ya pasi ya pasi penza Ikuta bomi papa nsae. Abona tikali na bomengo. En héritage pe nya malongeza na papa na zayo fana ndako mukebo ya mabebu. Tikali na babolo pe palata Dios eza ye. Bana ya papa ta ba bete ba cash. ya bavandi mpe bapelisi na bango kaka kamera ale babandi na bango kaka kolobaloba babandi kolobaloba babandi koyima donc bazoseka na bango baza kose moke na ebemba mobali na moninga bazoloba na bango mpeke benita sepeli koma moto akoki kokufeli mobali apres bolobake aza na esengo aza ya kosepela eza pasi na communauté na biso il faut kochanger il faut vraiment to changer malgré barando mais ntango moto akufeli il faut oyebake rando eza na limite eloni esilaka te moninga aza na pasi moninga akufeli me bozofongwa na bino bakamera mpo boya koseka ye boya koseka na bino ye en tout cas eza vraiment malamu mingi te eza pasi congolais courage benita courage surtout na pesi yo mpena bacourage ebele ezala na bacourage mpo ezaka pasi vie ya kistar ezaka boye vie ya tiktok oyo tolukaki ezaka boye donc oza star courage ndimaka nyonso ekoma na miniti ata balobi baye basaleli yo balife zala noka motema monene mpo eza pasi eza mpena pasi eza pasi mais on n'a pas le choix comme oza star ata bafingi yo baye balobi vanda na yo ata la prodo ata mbala nsima ntango yo okokota nini tiktok lisusu soki okutani na bavideo wana en tout cas eshoke yo te zala na oka makasi eza likambo ekomi liyo eza mokano ya biso nyonso nzambe nde adesidaki azwa mobali na yo alors ntango nzambe azwi mobali na yo zalaka makasi nzambe ayebi aopangusama ya misu na yo zala makasi na nyonso ekomela yo vraiment zalaka makasi mes condoléances courage. Abonnez-vous chez Ixil Botelwa TV, commentez, likez, partagez. Quand vous toloba so koti mutatsika, abonne-toi, commentez, likez, partagez. Bino bat bozan en ligne, ba bisou na bino, ba mbote na bino esika nyo so bozali, ko bosana ko like vidéo te, ko bosana ko commenter vidéo te. Ceux qui osent na compte ya Yabe, ya TikTok, ya YouTube, ya WhatsApp, ya Facebook, ko komela ye ko souhaiter ba mes condoléances en tout cas. Et que ça là bien balobi to lela na ba o bazolela to sepela na ba oyo bazo sepela tant moninga za na passe souhaiter ye ba mes condoléances fortifier ye pesa ye ba message oyo et ko fortifier ye oyo et ko pesa ye makasi nzambalola akozanga te ko pambola yo vraiment je vous aime beaucoup mes beauté love coucou à vous bisous bye à la prochaine.
Bye.